Original. Oui, bonsoir. Nicolas Gaga, Nicolas Bilo, à moi, si la combo ya bijoux d'or. Maman bijoux d'or, lelo, a memeli bino recette ya gâteau. Nazo sa ila bino gâteau, oyo badochi babengi yango na combo ya Affelkuchen. Affelkuchen, c'est-à-dire gâteau de pommes. Yango maman bijoux lelo, a memeli bino. Appesi bino d'abord, bonsoir, bonjour. Ça dépend à air, surtout air, ni surtout autant la vidéo nanga. Nga maman bijoux, lelo na sa ila bino gâteau. Gâteau nanga la dosa la na pomme. Gâteau on a ça la pomme. Maman bijoux a eu 4 pommes na ye. Na sukoli yango bien na kati yango mikie. Pomme nanga yango yo. Afelo ba o ba dochi ba bengi donc pomme. Na eu pomme na kati 4 pommes. Na tie so ba pomme weza mikie okoko ça la même 5. Yango ezala ki moi minene on a ça ki on a tiango 4 yango yo. Maman bijoux a eu 250 grammes. Non, maman bijoux a eu 300. A eu 300 grammes. Il y a miel, c'est-à-dire il y a farine. A eu 300 grammes dans la farine. Na pesé et ça dit 300 grammes. Na tiré 300 grammes dans la awa. Abandi na farine. Na tiré farine dans la 300 grammes awa. Maman bijoux a eu sucre. Maman bijoux a eu sucre. Oh, bah, on a combien de sucre. Na eu sucre dans la 250 grammes. Na pesé sucre dans la 250 grammes na tiré. Maman bijoux a eu buta. Oh, bah, on a combo ya mateka. N'importe quel mateka, mais on a salé mateka. Maman bijoux a eu mateka na ye. Mateka na eu mateka na 125 grammes ya mateka. Yango pe na pesa ki yango. 125 grammes ya mateka. Na kubandela lisusu. Maman bijoux a eu 125 grammes na mateka na ti a. Maman bijoux a eu 4 aya. O ba aya on a d'autres babengi aya on a français babengi yango zi on a lingala babengi yango maki. Na eu 4 maki nanga. 4 maki na pasoli na ti a. Maman bijoux a eu bac pullover. Maman ya surtout ayebi kaka chasser moko na farine nanga ya farine nanga ezalaki 300 grammes. Na eu bac pullover moko pamba na tina kati. Esili. Siko maman bijoux a kozwa miliki, donc c'est-à-dire le. Miliki là on a combien millilitres donc 100. Miliki nanga ya 100 millilitres. 100 millilitres miliki. Millilitres on te zappe. Ya c'est ça. 100 millilitres. Maman bijoux a eu 100 millilitres ya miliki. Il y a milch. A eu 100 millilitres na milch na sopi la katikati ya farine nanga. To bandeli. Maman bijoux a eu 4 pommes na tiango kutu à côté parce que yango na tie lango après. Na eu 4 pommes nanga na katikati yango mikie na tiango na sani na tie yango à côté. Maman bijoux a eu farine 300 grammes na tie farine nanga awa. Maman bijoux a eu farine 300 grammes na eu sucre. Na eu sucre nanga 250 grammes na tie awa. Maman bijoux a eu mateka 125 grammes ya mateka na tie awa. Maman bijoux a eu milch wa bengi yango miliki. Dile na eu milch nanga 100 millilitres ya milch. 100 millilitres na tiango ka muke 100 millilitres donc na tie awa. Maman bijoux a eu bac pullover. Français na yebi kombo na ngote. Bac pullover oyo na yango chasser moko. Maman ya surtout ayebi bac pullover yango to sa elango mikate. Na yango chasser moko na tie. Na tie 4 maki.
Sikoyo, comme na roki ça la appareil. Oyo, tellement le cas na boyi bruit parce que noki boyo ka bien te na ça la na bafoué. Maman Bijou a bandi ko tourner pâte nanga. Na bandi ko ça ko balola pâte nanga ko baluka. Abaluki a baluka la sisi so la sisi ko balusa bien. En amour, si kabango ya santo. On a bien a souka na chanson. Chanson de Manu ya Meji ma copine. Oyo ki bien. Ah bon, ngai Maman Bijou yo nazo balola. Nazo mélanger farine nanga. Oyo ezaki na 300 g. 300 g ya farine. Natie 4 maki na kati. Natie mateka. Natie milch. Et puis, on a poudre de tsuka. C'est ça. On a mélangé. On a mélangé. Vous allez qui sont les champions. Ma tête. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Na maman nyonso bazo benganga, bazo ba Maman Bijou, ba recette tozo sala en tout cas tozo landa ezo sunga. Donc Maman Margot, na fraîche elle quoi. Maman Margot, merci beaucoup. Donc on peut sanga ba courage, Maman Bijou, toza derrière toi, totala ba recette na yo, na uti komeka, na sala libala donc Margot la belle quoi. Donc na fraîche. En tout cas, merci vraiment na ba encouragement na bino, Maman Yvette, na quadrate. Maman Nanga Meje, Maman Yvette na Berkay, Maman Meje na quadrate en tout cas. Nzambe amu na bino. Maman Bernadette na Orem. Yebsa bana basa la gâteau oyo ba bengi affaire couronne. Donc gâteau de pomme quoi. Ngayo yo. Na mélanger comme pe na kokoya ko sala na machine wana. Mais so na sala na machine makelele. Donc moyen to yo kana ekozala te. Na baloli gâteau nanga. Na mélanger vraiment pâte nanga nyonso. Pâte nanga yango yo, pâte nanga ekomi pembe na osila. Sikoyo na nina tiana. Sani nanga oyo ya recette. La forme nanga quoi, forme nanga gâteau. Il y a des rimos. Maman Bijou le bi caméra kaka non les lati. Nous avons manager caméra. Maman Bijou la caméra ma bé. Asala kaka. Bon on a vu mateka nanga. Na tiango na sani nanga ya gâteau. Na pakoli yango nyonso. Nazo pakola mateka nanga awa. On a tant on a gâteau nanga ikanga te. Vous allez laisser papa ya prendre. Bon ma copine nanga surtout ba mbote ba mama bolingo na lingi bino mingi bozo lalisa makambo tina lelo réunion ezo sala maté donc ezo lembisa quoi Maman Viviane obomi mouvement. Maman qui jabonne telemisa Maman Viviane. Maman Yvette au kokito, Maman Yvette au kunji. Donc ba sala kaka. Ngayo na mélanger buta nanga do mateka nanga na sani. Sikoyo nazo sopa pâte nanga.
maman bijou alingi bino mingi donc nazo sala ka makasi po bomona ba forme ba biloko oyo nga nazo sala yango yo. Donc nazo pesa vraiment merci na bato nyonso bazo soutenir nga bato nyonso to babengaka nga j'ai ma copine maman Jolie na Belgique, donc ma copine privée Maggie, vraiment merci na bino maman bijou, on est ensemble bana nyonso tout ya Bidor TV quoi na Congo ba bisous na bino ma décola bino moi si na lingi bino mingi à Bidor, on est ensemble marque quoi Guillaume Gérald nga na sali boisili sikoyo na kozwa forme na kozwa ba pomme danga na zui pomme danga ngalo siko na komi ko classer na gâteau na ngai ngayo nazo sala boye maman bijou abaki bo s'abonner ba yekola ka kolamba maele sila te. Donc c'est ça quoi. Donc si vous avez besoin à quoi apprendre, il faut que vous s'abonner à la chaîne Nanga Bidor TV, vous n'allez jamais dessus parce que vous quoi apprendre. Ah tout lamba abilo kaba africain, ah tout lamba abilo kaba mindele, ah tout l'accès kaba tout ça ba information même ya politique biso to ki pa na bisoté. Donc tout ça la partie politique té. Oh non c'est tout au kuta non au to kutia. Bon, ma bijou aza na pour l'accès bino ba événement ça na Congo. Maman bijou aza na pour bête la bino masolo ko beta ba histoire mikolo na oza na tante na les solo mo il faut na beta mikolo ya oui. Donc c'est ça naza masolo ebele maman bijou aza na faut benga nga bo pesa masolo na beta il faut bolakisa nga ba recette à partir musika na sala c'est pour lingo ça la recette na yo otindela nga vidéo pourquoi pas. En tout cas, vous s'abonner vraiment massivement à la chaîne de Maman Bijou. Vous n'allez jamais dessus. Donc, c'est ça. Maman Bijou, c'est la bino a fait courir. Donc, nous avons fait courir. La fourmole est déjà réchaud. La fourmole est déjà réchaud. A fait courir. Tellement ba pomme nanga eleka ki minene azaki minene penza donc ata 4 ans na kati na moni eza na mesure o na moni eza pe kaka ebele comme okoko ça la même 3 et kokoka soki pomme eza munene tu vois menga na otiango nyonso eza na otika ta mon côté na otia tout mbote mingi na bande kolanga nyonso famille mosi on est ensemble bande kolanga mona bande tanga tanga ba kombote boza vraiment ebelé en tout cas il y a des qui tala kande to yokana kinga petite sœur na besoin de soutien pour soutenir nga et puis ça va ba s'abonner na chaîne nanga donc ba bo partager ba vidéo nanga la copine nanga moko boyebi place boza linga bino makasi maman la Kevin Meje pesi mbote na bana nga tout iska bozali bino kutata na tangi bino te boyebi ka bozala na Maman Bijou c'est ça. OK. Ba arrivage à Sikekoti na boutique Bidor na Bandal, Balari numéro 79. Donc mutaza a posa ko zwa bilamba sika. Donc ba t-shirt ya ba t-shirt ya ba Lacoste, ba t-shirt ya ba Punda, ba t-shirt ya ba griffe surtout ya ba sport. Nyonso eza na kati ya boutique Ekoti siko. So lingi Adidas bien surtout cause bon ah bon sa caméra là comme d'habitude on a l'axabino gâteau na ngai gâteau à Maman Bijou yango omoni a fait couronne c'est-à-dire gâteau de pomme na ngai yango na kota na four 15 à 10 minutes gâteau na ngai ebeli donc il faut net modèle à chaud na ngai boye na ofungola ngona net nazala na fungola na 250 parce que ça la ventilateur ya na 250 ou bien même 200 na fungoli 15 à 20 minutes gâteau nanga ebeli gâteau nanga yango yo nazokota gâteau et puis nazo yebisa bino lisusu ndenge Maman Bijou asali fan non asali affaire couronne gâteau de pomme nanga yango yo.
Bon, maman bijou, na lingi bino mingi kande nazala. Chaque vidéo, ce vidéo ici, la linga mwana solo la lelo kutuma solo ezate na ko rappeler bino kaka biloko eloko nini na sali na tie pour na sala gâteau na gâteau de pomme. Maman bijou azui, nazui 4 pommes. Ces 4 pommes eza ya minene comme on sala 3 comme on sala pi 4. Ceux eza ya mike okoko ata 5. Maman bijou azui pomme na ye. Pomme ou bien que de kozwa nazui pomme nanga mama bijou kati pomme na kezwa pomme oui mama bijou azui nazui 4 pommes hein pomme nazui afe nanga na kati yango mike na tiango na sani na ti afe nanga na sani nazui farine. Maman bijou nazui farine nanga miel 300 grammes na pesé yango na tie farine nanga awa nazui milk liquide to bengaka donc milk nanga kaka ya 100 ml. Moi 100 ml ngazaki na ekamo quelque part awa 100 ml yango yo nazui milk nanga 100 ml na tiango awa na sopi. Maman bijou azui Bouta, c'est-à-dire mateka. Maman bijou azui bouta nanga 125 grammes ya mateka nanga yango yo 125 grammes ya mateka na zui ndambo 125 grammes na kati na ti awa après na ti. Maman bijou azui lisusu nini nazui tsuka babengi on na kombo ya sucre nanga yango yo. Tsuka nanga ezalaki ya 250 grammes ya sucre. 250 grammes ya sucre na ti. 4 aya nasina lobaki. Tobandi na 4 aya, 4 maki, 250 grammes ya tsuka, 125 grammes ya buta, milk nanga nazui 100 ml, nazui farine nanga il y a 300 grammes farine, c'est ça? Il y a 300 grammes seulement. Après, il y a comment on appelle ça encore? Nazui bag pilova. Nini oyo. Bag pilova oyo moko kaka moko. Nati. Après, na baloli na tourner comme on kosa la machine. Comme on kosa na bafoué. Nga bomoni na sali na bafoué. Na beti yango bien. Après nazui forme nanga o basala la gâteau na pakoli yango mateka po ekanga mate na pakoli forme nanga na mateka nazui solution nanga o na sala ki awa na sopi likolo ta na sopi likolo nazui pomme nanga o na kataki wana na classe yango likolo tango biloko nanga tout ekobela comme na koki kotia poudre de tsuka. Poudre tsuka na yebi komo na français te. Poudre tsuka. Yango poudre tsuka. Na sopa mo likolo, mukie na sopa likolo so ki c'est beli. Mais eza obligé te si tu veux. Mais ngana sopa poudre tsuka nanga likolo ya gâteau nanga. Maman bijou alingi bino mingi bo s'abonner massivement. Mutu pa moni ki ta mususu a comprendre bien te. Maman bijou na zawana. Au benginga na privé au tuninga mama bijou recette bo sala ki nazo comprendre c'était net mama moko benginga mama bijou recette au sala ki amikata loso nga nazo comprendre c'était na edaki na privé et puis à sala ki aliaki c'était bien au bengi web singa mama bijou malgré la tali vidéo nazo comprendre kate mais kana ko la kisanga recette moko sala ki boye na koede o na kolakisa donc mama bijou azana nazana pona bino na la TV nanga ezaka pona kosunga kolakisa ba recette ezo sunga ba famille mingi ko pesa conseil lisolo nyo surtout muta pesinga na beta sans kotanga komba mutu parce que lisolo nyo surtout ekokana lisolo tout ekokoza na copie o nazo préparer ko beta nikolo ya wiwi eza scandale tu vois donc eza masolo ekokana ka lisolo nyo surtout pesinga na beta nanga. Tam so ezaki ya mwana mwasi na kotia na mwana mobali na beta ngo otanga nde komba mutu te beta na masolo pesa ba tu conseil na
pesa ba tout conseil na laksa ba réalité ezoleka na Congo na sala ba publicité à biloko abatu ils se sonné les sous donc c'est ça. Vous s'abonnez massivement à la chaîne de Maman Bijou. Tout ça, comme ma politique, moi, mon kébé, arrête aux alarmes à partir, mais na tara ma politique. C'est ça. Les camions surtout na coûté, on a fait, tu vois, puis sur la ligne vous s'abonnez massivement à la chaîne de Maman Bijou. Ou pas dans la vidéo, on a un privé, ou anniversaire, ou aboué. Au CP que Maman Bijou a tiré on a TV na. Et ça, un plus, et ça la bien pour nanga. Nazana pour na bino pour na ozoba vidéo na bino pour na ozoba publicité na bino mutu pas a besoin aya to sala ta mo eloro mo boui pourquoi pas to solo na biso to lexa on na kata TV na biso musu za na Congo kala mingi te batu baza ko sala ke baya kala mingi te na Congo bando mona la réalité ya Congo batu bazo linga baya na club na adresse na ngapuna na Congo pona ko sala siko ko banda siko ko passer ba émission adresse na ngozaka Balari numéro 79 oza besoin de passer émission benga Maman Bijou au lekina bandal na Balari numéro 79 pour passer ba émission na yo ba demande ba tunyo so bazolo Maman Bijou ngala za na besoin na lekise loko na TV na oui to za na mo ba condition moka ya muke. C'est la condition pourquoi pas. Les gens na pesi mbote na famille na ma famille mosi boza akata motema Maman Bijou linga bino mingi Bijou mosa linga bino mingi. On est là, je suis là pour vous. Bye bye.